ndoki oyo balesi ndoki na makakwa ya Canada. Ye kutu bakokani elongi me ye aza mwa kitoko ya makakwa Canada. Me ye aza mwa kitoko ka po na produit. Ndoki munene. Tala munoko. Ba mama autorité bakokani na yo te. Ba mama autorité bakokani na yo te. Tala nan. Botala. Ba mama autorité. Tala na mutu azofinga bino. Botala. O eza hot. Hot na ye. Tala milinga. Tala mafuta ndenge kangama na hot na ye. Botala. Botala nan. Botala. Bomoni cuisine ya Raissa. Bomoni. Nga naza nga na cuisine na bona ko sala même pas ba live. Na ko lakisa même pas. Na ko lakisa te pona yo kasoni te. Yo ndoki oyo. Yo ndoki. Wa motema mabe penza. Wa motema ndoki. Wa vraiment motema ndoki Satan. Bino bat boya kota na via Karine boya ka po bozukela ba problème. Boya po boya kozwa ba bonnet après bokei. Tala. Omoni mafuta yango ane kangie na libumu. Mafuta kangie na libumu la Chine. Ndoki munene. Bomoni ne bande na lakisi bino ango. Ndoki munene. Motema mabe. Kaka kwa mvie baninga. Baninga basali kambo bino bosali. Bozala na makamu msusu te. Bozala na ba position te. Bozanga ba sans esprit, sans position. Lamba manioko ndo lakisa bato manioko. Même soko lambi manioko na cuisine nana kolia. Tala ye mama. Yo za motema miso ezomo na bato aboye miso na bango ezaka ya ndoki. Yo vraiment ndoki Raissa. Motema mabe. Okanisa oya oyeba tu elekaka na kati ya Karine ozwi pete. Odoki penza. Yango wana libume vimbi yo. Ozo présenter biloko kolia tala nan gras. Otala gras na hot na e. Hot etondi mbindo. Milinga. Bomona. Milinga. Siko yo kofinga Karine na nini mama. Omona cuisine. Nga naza na cuisine na ko présenter ta. Non, présenter so cuisine eza oyo balbaka présentable. Mais kaka waka boy. Pardon, na yo kasoni te. Zalaka lokola makakwa ya Canada alakisaka na eka na mwa kwe na ye wana. Bosala ka neti me fashion de note. Asalaka na ye alakisaka elongi te, alakisaka ndaku te parce que azana na besoin wana te. Bino bozolinga bokoma star. Mais il faut bo mikoka. Pour Karine a milakisa parce qu'il y a mikoka déjà. Mais bino bo mikoka te pourquoi bozo sala bongo? Botala ye, botala. Botala. Botala ndoki. Ndoki munene botala. Tala lolemo ebima ye lokola nyoka. Satanique. Vraiment oza satanique. Okoti na groupe a bato, nzoka de yo yaki na ide moko ya mabe. Botala ye. Ndoki Satan. Pourquoi oza ki ndoki boye mama? Pourquoi oza na ndoki boye? Yo kanisi so publier ba photo wana okozwa nini mama? Pona ni bino bobanga asuli wate bo mi pesa kaka bino moko boye. Bozela ate nzambe aboma bino moko. Ou obela maladi no okufa. Mais bolinga ka bato basala bino mabe. Pardon. Pourquoi bolingi boye? Boza mitema boya kindoki pourquoi? Bozwa nini bondoki? Quel bondoki boza nango boye? Bino nyonso mutuka moko. Même président papa Félix Wasekwa papa Etienne Kisekedi bozo kipete. Papa Félix Wasekwa bo limbisanga papa oza naza fan na yo. Etienne ti lombo boki pa même pas yete yende mutazo konzamboka mais bozo kipe yete bozo kipe ka Karine. Bozo kipe ka Karine yango nini na Karine vraiment na yeba kate likambo yango nini vraiment mon Dieu na yeba te quel likambo Karine asala oh bato nyonso ifo ba yangela ye bato nyonso ifo ba lobela ye mabe bato nyonso ifo ba finga ye nini yango asala
oyo esilaka te na yo fungola mwa tala nga so na osala cuisine na kolakisa mpenza cuisine ezala propre nde nalakisi kaka boye pardon Raissa benga bato oyo basala batia oto wana baya kosukolela yango oza motema satan motema no ndoki na lolemo lokola nyoka oza ndoki penza makasi pourquoi boza na bondoki ndenge wana bondoki ya boye mpo na nini bino nyonso ka mutu moko bino nyonso ka mutu moko yo ozosutukela frigo américain eza nini materiel wana okokufa so otie zolo wana likolo otiki nyonso soki okufi okotika tuna bana na bakoko okotika bango me oyo ya bino ekomi liti ya kindoki eya su liti ya materiel te bokomi na liti ya bondoki bomela nini bakondisio bapesa bino yango oyo ifo bofinga Karine Mokonzi nde bozwa succès ifo bofinga Karine Mokonzi mpo bozwa succès pourquoi mawa linkunia kende na yo salata manioc etondi kuna na Londres somba ata ba manioc olambaka na yo c'est pas parce que so tu es produit au telinde oza mwasi kitoko yebi combien de bato babeba na produit kene na kisasa okende otande bato nyonso basi babebi bilonge ese bebi ebeli lokola bayiti bango na mutalaka likolo ya baproduit même mutu boza age moko na ye asakomi koko ese beti ye produit ebeti ye botala nanu cuisine oyo nga nazolakisa bino eza cuisine ya Raissa botala bambindo eza bagras etondi na hote na ye ye moko tala libumu evimbi ye tala libumu ndenge evimbi ye oza motema mabe ya Raissa pindi Raissa pidi soki pidi nini yango na bana mambo bozalaki lingomba moko okei na yo okotika bango tranquille te il faut bimisa ba audio nyonso olobaki okobwaka bwaka ba audio nyonso oza nango ozozela nini po bwaka ba audio wana ozozela nini po bwaka ba audio ça fait longtemps lobaki nakobwaka yango bwaka ba audio bazozela yango mama biso totia ba produit totika totelangwa totika tozonga naturel parce que produit eza na suka te bebisaka zela nanu okomona oyo ekoyela yo lokolo bimisi ba mama wana ezala cousine na wana ndoki solo diongo bokomona bazolakela bino tous les jours ezala ke ozalaka na bango na groupe te soko ozalaka na bango na groupe okomona ezala butu ezala moi biloko ekoyela yo na cousine na wana ya ndoki bolokaka ensemble bolokaka ensemble na butu bopumbwaka na kombo sikoyo kombo eza te na poto bopumbwaka na raclette na butu yo na cousine na wana ndoki boza basatanique mitema mabe nyonso wana ka ifo bolobola Karine nyonso wana ka bokwesa Karine bokosangana ebele nanu bosangani te bosi bosangani ebele me nanu esili te bokokoma ebele société ezokola Karine Mokonzi azokolisa mpenza société na ye bokokoda bandoki basatan boza mabe
Koma boko koma na motema linkunya na modèle wana penza. Na façon wana. Quel problème besoin nango na yo siko za na Londres. Siko ozo ata Karine ata mukolo moko te na téléphone. Mais siko problème nini oza nango na Karine. Raissa pesa adresse na opo bati ndelo 50 € na yo okotizaki tala nanu yo kananu Sony. Banda okota na groupe opesa ka 50 €. Et oza penza muzanga. Ozanga Wa vraiment mutu a passe. Okoti na groupe il fallait la ki sa bokasite na yo. Parce que tango okota na groupe vola ki sa winga pe na zali mama ya oba mama talo penza. Ba mama oba pesa batala te. Yo tala ozo pesa ozo lela ma mi sezo bima yo. Ah ba ko katanga courant. Ah ba ndako kuna na futi te. Ah na futi na no cantine ya bana te. Yo siko okoza na ba groupe aboy pourquoi? Okoza na ba groupe aboy pourquoi yo? Apo ozo piolo la oko bimisa ba audio. Bimisa ba audio? Bimisa ba audio. Ozo zela nini? Biso atoza prête tozo zela ba audio wana. Bimisa ba audio? Bimisa ba audio. Ba bazo continuer ko solo na Raissa botika ye azandoki a obomela bino mabala ba jeune fille bosala ki ba groupe wana bozala ki 4 boboya ye boboya azandoki azavrendoki satanique. Aza vrai Satan. Zélande papa mi a témoigné décision ko mona ko yela otikuna. Voilà la Chine à tout à l'heure na live.